toza epai ya ndeko na ngai bandeko na nga na papa Darcis inunga epokwa oyangoy wana mutu na nga epai ya maman Judith Mokonzi toza awa parce que ya Didier Mokonzi maître na biso kuna akufi donc toza na mawa toza accompagné bato na biso batikali kuna na Kinshasa toza na bango en tout cas ya Didier aotikala na kati na motema na biso. Et en tout cas, Suki Bomoninga Kuna, Toza Bino, Maman Adolo, Maman Régine, Maman Kulutu, en tout cas, courage. C'est tout Maman Kulutu. Surtout Maman Kulutu, Nenga Nazoka Nisanayo, Maman. Sugi Zambe a Sunginga, Inga, Naoya Karate, Naoya Kotalabino. Surtout Bozala na courage, et puis Zamba Batelabino Kuna. Mais il y a dernièrement Didi Florian. Oui, Toza Kinaye, Didi, il y a Didier, Toza Sounia bien, l'année dernière, Nazaki na Kinshasa, na Kendaki Kotala famille Kuna na Kitega, Tomelaki Mwamasanga ensemble, tout ça. Donc, Tango Babenga Kinga, je dis, pour Naolubananga que Maître Didier Akufaki et Sala Kinga Passi, Nalela Kikutu, c'est, enfin bon, ma foi, Zambé a Pessi, Zambé a Zui, c'est comme ça, les avis, mais bon. Nazokanisa mingi na famille Nabiso, famille Mokonzi. Eh, il y a Tarsis. Florian Kota famille Mokonzi. Kala, Asina Kota Kala. Eh, comment on peut s'appeler Florian na Mokonzi? Ah, que ça veut dire? Dona maman Dolo kuna nene azobenga Florent Mokonzi. Il y a Tarsis, et que na 2000 combien? 2013 na kanga Florian na basi na planète J. Tika Koloba Makambwana. Bazo wele là. Maintenant je me demande non na Florian qu'est-ce qu'il y a? Non Karine ikotu na tuni bango tantine problème ni. Bazo wele là Florian. Au moins na bisot. En 2012. Mais Florian zo colaté a zo changé. En tout cas, celui d'Abbé a souligné Bisso to kende kuna karaté, donc Toroza na bino kuna. Celui bozu message na Bisso, to lingi bino mingi et to bosani binote. Ah ouais. Outin d'être c'est au membre être système au vinante. Obi? Outin d'être c'est loba. Il y a aussi ça qu'on membre batin au vinante. Non mais bon voilà, on a six messages dans la communauté dans la famille. La Chine, je vous présente Messi Mokonzi. Il est à moi, Nabisope Mokonzi. En fait, ça fait plus de 10 ans que tu as adopté une famille. En tout cas, Ayebi tout le monde. Quand je dis tout le monde, soit Kekini, Azakanakite, Gana Batante, place pour Monak, Balambelanga Bloc anniversaire Batante. Nayazet, Natonton Albert. Yazahir. Même Kona Nambuta, mère double. Ouais, mère double, c'est notre maman. Chico, Namana Divine, Natania. Voilà, Chico, c'est ma soeur. Oh, Atangana Fifi, Siwa. Divine aussi, c'est ma petite soeur. Donc, la Chine désormais. Convertisseur, vous avez dit, hein? La bossa est binoté. Toza puis Florian. Toza, ouais, il paye à Venanga, il paye à Darcy, c'est pourquoi Ilunga Wayangoy, voilà Mutunanga, et il paye à maman Judith Mokonzi, maman Nabiso. Judith Mokonzi, c'est ma grande sœur. Ah, Izanini, maman, c'est quelle ville? Nadijon. Dans Dijon. Moi, je vais réfléchir et puis je vais vous rappeler. Bon, famille Sanakini. Merci beaucoup. Bah, courage parce que. Ok, moi je suis au fond là-bas dans le dépôt. Là, tout au fond, là. Na soleil na baya odi les baya de lens donc batunya sokuna. En tout cas, c'est chaud. Oui, bien là. Moi, on a eu Didier Liboso. Ah, na monakaye, oui. Merci. Écoute. Ni pas ça. Ouais. On a direct, hein? Si, nana direct. Na page Facebook. Alors, le banon, oh, le bain, c'est sur là, le bas. Donc, le bateau, bazotalayo, bazotalabiso. C'est vrai, on a tous ces déjà nés. Oui, au Talabiso, tout le beau-frère là. Oui, à Kofi Kunda, vraiment beau-frère là, puis avocat là, personnel, quoi. Donc, on a un dossier. Mais vraiment, moi, ça me fait beaucoup de peine. La salle a eu votre message na Facebook, on a dit, mais ce qu'on met, ok, le dossier n'a plus ce que et si quelqu'un a donc ça m'a fait vraiment mal, quoi.
dimanche, tozalaki na ye, tosololi na téléphone na ye. Il allait mieux, mais j'ai été surpris. J'ai dû apprendre à Kofi. Donc, mais à Tarsis, tu sais que dimanche, il y a Didi à Sololi na Batunianso. Oui, heureusement. Nga dimanche, zela na qui so ba voice. Na vandi ka boye Didi o se na voice. Oh Karine, na monyo tindenga message. Oh non, tindenga message. Boni bino kuna ba confinement ngabinanga na France. Oh na France ndenge nini bat bazo tambola temi batela boni maman. Zela ka ba voice. Nga na bika ya Didi. Abandi ko expliquer nga en fait makambu ya lupangu nanga moko akinya o Angèle kapesa nga imta ndolandela. Angèle ka topesa na rendez-vous et rataki bwebwe na biko tuté Didi on mema masomi lai. Nzo kandesko après moi sinenda oloba yo di la binanti Karine tia zo sola no wana za bien te mais zo pisanga za bien zelo ka zela. Merci Karine nayo. Lo. Nayo ki obona ben. Karine boni bino kuna pona mona message bimi bien te yango na benga ki yo boni bino kuna na ba confinement bozali bien po mikolo koyo kanate biso banso na Kinshasa libota mobimbe ezali kimia nzamba batela bino nyonso osko olo bananga nayoke to solola kina Angelica lobby tant to sololi na lobby to zui rendez-vous de lelo samedi ou bien lobby dimanche to kutana na avocat na ye poto sala ba mikanda ya lopango ya yo ya Kinkole yango na banda ko benga pona informer o mikolo nyonso to kuto banda solola na ete lobby a rappeler nga to kutana na weekend. Merci bien, bonne journée et bonne fête aussi. Okay, merci Karine nayo kiyobo. Allô? Merci Karine, na sepeli nzamba zwa lokumu to garder contact. Bonne journée. Ah kutu siko tio sala ninga ba voice benzoka aoyo kane bien tenga sko zo bombe omoni. Pour comprendre nga déjà Didi abi kana mba téléphone na passe moni. Dans ce cas c'est nga voice non répondre mbang pour atika ninga kuluba nga po de moni. Mais après mais ça n'a pas signé. Le pas celui qui ça les biso passe quand même ça c'est donc même. Tant on a zokanisango na makambo na o sekola o Zali et que ce qui a eu décision que les vinayo et soki kawana voilà. Mais tu n'as pas tout mamna presque n'y a ce cas y Jim ta sala. C'est on dans la na oki nga bina kanisi ko tumba monga be avocat privé penza. Ye écoute tata badjon so babi Karine leki si ba kangi etika lala ye oyuka te. Il y a un avocat famille très fort. Très fort. Je te dis, le dossier, l'excellent dossier, donc tu ne peux pas imaginer mon dossier, mon boulot, mais il y a un dossier, c'est bon. Tout un dossier, moi, mon nez, il est bon et belé, tu as mis ça, je sais pas. Donc il ne fallait pas qu'il y ait un bon donc et ça, il est passé. Bon, toujours les laïcs à Dijon, à Dijon, en Mboka, à Moutarde. Tozelaye puis surtout bon makambo ya corona et blocage surtout parce que ngainde na lingagi na kita na directement kuna na kende na nga matanga kuna mais lokola frontière eza ya okangama moyen to kende pe ezate ce pays vraiment landé Karine Oyo sali déplacement pour ta musique Belgique Paris ti Dijon nga kutu kona yaki mamna mususu ya tarse moni na koma ki France j'ai dit en fait na komi na butu na moni ba appel manqué mais on nga pe téléphone et moko muto benga na moisko le ketcho benga na tous les deux numéros zo insister non comprendre te ko insister le kina bien et pas bino ba la mettre à Kofi nga mo nzi ba jet pour mon autre mutum so que Kofa mettre tenga so li na mettre dimanche à en forme et à la voix na inda ndolo même si le ketcho boni ba jet oh te ba la pa ya Didier à mettre ba mona katinde na bengi arma donc on bando mon côté loko batena benga boyinda zo pasenga batinga ba edelens batunye donc eka ba okikenga na bengi ma kulut ma vira bandi kolela Karini yo muto tabiso so to ba yo Didier ba ya ka te pour mto samba pour na yo wana ke surtout na zo kanisa mingi na mama na ye en tout cas na mokilo yo ko souhaiter na mutu akunda banana ye sanga na souhaiter ngona ata mutu mokote même ata pireni na ngai na souhaiter ngote akunda mona ye wana passer à zo ressentir et puis moi na nini
neti ya Didi kutu na famille agangela ne bato te ye mambu nyonso na ye mabe na ye malamu ya kaka bien sel ya beta bato te donc ye kuka ya Didi ye ki kuta ya kakati bato bakovo mais ya Didi kutu ye mambu nyonso kosala ya ka bien mais bon Mais Monica le voix du Seigneur et nous allons voir la sauter il a décidé autrement. On peut que accepter volonté naïf. Nous allons y avoir un repos éternel naïf, c'est tout. Bisonio soto rozwanzela wana. Un jour mokolo moko bisope to rolanda ye. Oui, c'est bien parti. Et on va chez Marie aujourd'hui. Chez Marie. On va chez Marie aujourd'hui et on va voir. ya jita ça ah la cuisine ya Tarsis ouais nakangi te Florent on go tonga to ngolo ba ni nakanga nakangi te ba la Te na ngana tonga te naza songi te na tonga mutu te. On a un spécialiste ya bino ba congolais. Florent aleke Batongara fort. Là, batongara te. Kotonga, ils ont bien. Ils ont les sumo. Ils ont les sumo. Koloto depuis jour on a zone là. Ouais, là, en tout cas, nazo kanisa yemingi, c'est naza kikuna. C'est dur, c'est vraiment très dur. Oui. Plein, je te dis, tout plein Libanda, Nakitega. Tozalaki na le mois de juin. Le mois de juin l'année dernière, en 2019, Tozalaki na ye kuna na Kitega. Na maman Kulutu, na maman Régine. Tozalaki na maître Didier. Nakitega. Nakitega na trésor Bombasi. Oyo pe na pesi mboto moni na voki ko. Tozalaki na Abanès bien sûr, mais la bière était. Mais pour se reconvertir, pour se convertir, pardon. Le mois 20, il y a du maître, tout comme le mois 20 à Poto, le mois 20, on a je prends des jours à Souka, tout le monde. Bye bye. Jours à Souka. Bye bye. Ah, mais bon. Nzambe moye. Ok, la Chine, au revoir. Désolé, merci Nabatunio Soba comme il a un message. Désolé, sinon il y a un phone pour 2 fois. Non, tu as un téléphone. Ah, ok, la chérie, pardon. Donc, dans la France, on a Dijon, on n'a pas grande soeur. On a Matanga. Ah, donc voilà. Bye. Bye bye. Bye bye. Merci.